papa nanga aya na lamba na mela amela alia ayebi ngane ngazawana donc makambo o soko yebi ke yo lia Natalia te o mela Natalia love te makambo etali yo te mutakota makambo te donc ngana yaka na TikTok na chaka ekate na kipaka ete ndenga zawana na kipaka ete na chaka ekate mais elo kwa ya memi ngana TikTok sous lelo ça va. Vas-y, je t'écoute, Nani Junior. Oui, madame, tu as qui que non, et ma caméra. En plus, c'est pas tout bon, on a WhatsApp, on a bien été parce que. Eh ben, ok, non, yangwana. Il y en a basé le problème, nini, parce que qui m'a déporté, et ça na kati, na ma caméra nini. Yo, dengue, tunga, qui se peut pas, maman Martin. De tungito yo kamine basi ya ko déporter aboma basi la boma mobali na e bon kota ko boma mobali na e wana c'est un peu trop dire hein mungana lobate ke aboma mobali na ye aboma mobali na ye moko ba makambu na yaza na babilobela na e po ba mona e madame na munoko na ne loko ezaka solo vanda ka kimia te so amoni bato na ba feti mobali ngo akufa kana na chele e loko alia ngo ka amela ngo ba moko akufa pona tika na babia ye moko mabaloba na so akila bato na ba feti bilobela na ye. So okena efeto vandi na esika moko loko alinga ba mona eso ki bo vandi na esika moko misana lobaka ngande na zabwe munde na ngala peda akum na mukolo na ngala tina na ete uzuwa pele ki na tina na ete soki mwa izaye na chela eka loko moko akufa na eka mbala moko yo suko zoloba loba bongo mwana ngolo bani yo moko te omzo mifunda na émission moko boy na ko tindelo junior zana o tindelo émission wana otala na émission wana ye moko sala na garçon moko émission wana comme garçon va na Phoenix comme garçon na Moïse asala émission na loba na garçon wana ke ngani na zabwe na vanda kana mobali na ngaye ndenge zali bona ko tia na ngape na zelaka akufa pona zo ba bien na ye na zo ba bien na tina na ite na zelaka ya akufa na zo ba bien na ye makambo Martin makambo oya ye ngata na komi na Amérique na 2015 ya koma awa avant ngai oui na uta tirki na beta lisolo na nga na TikTok na bomba te nga na bima na afi moko boy na misu makasi na bimi na ndenge na nga na uti na courage na nga na uti na ngo Congo na ngana kende poto na kende nga patente na nga na Irlande na komi na Turquie ndela ya okata Grèce ekangami na bina sani nazaki na zemi na nga na libumu na na sani nzela ekangami siko na osuka ndeni na zemi oyo nde bato ndako na place bayamba nga balobi na nga ke omoni ndongo ozapo na ba courage na yo kende ko bwaka ngunda loba ke ozanani ke obwaka ngunda ya Turquie me marabatu États-Unis ou soit Canada boyoka ndenge bato balobi na nga na kende na courage na kende na bwaka ngunda na ngai na yaki na ngana ke na Irlande njela Irlande simbite nzamba pambolinga na komi na Turquie na 2012 na 2015 bo nzamba salinga grâce na ina nini o na Amérique na bomba angote misu makasi na ngai yo kasi pona okoma na mukanda na nini o na poto il faut oboka na ngunda te yo vana nyeta nga munoko na vana nyeta nga mikro kuna likolo kana mikro kana munoko na yo kana munoko omona kama na ndonga te omona kama na ndonga te zoba ya zoba kizengi kana mikro ya zoba ayo bapenga wa mukolo na yo mukolo makasi ko bamba ngaki mukolo zoba yo zela to keno lelo alikolo na komi na nga na Turquie na ngai après maman ko na Amérique na Amérique na ngai misu makasi na ngai na komi pa pesi nga ndaku na mwana ngai na yo kuta na mobali sepeli na ngai oui naza mamboka mpaya tata te mama te na vani na nga na kope na ngai to vani na ye titi mundele nga bande ko bota te siko na sani nga jeune fille nazo bota mobali na vana mundele ko bota te na vana mobali abota ka te na vanda kana elengi kaba mona mo sa mundele abota ka te ndena ko kabwana nga na kuta na mobali na nga mususu après yo basi na bilobela na ozaka na ngoto bato ba obima na yo okena ko na bato na yo na yo kama mikosoko afani se likolo pourquoi nani tanya love ko finga nani kama na ye kuna likolo aloba batika ki akanga mbanga na explication ko finga ko pona ni ya fingi yote solo la pardon ngamo yaya na yebi ozana kana ipe azana kana mito swani nanu te na bo komia ta ofinga mate bo finga na te oza madame
zwa place na yo ye pe aza madame ke na madame te na madame te na courageuse na madame te na ande courageuse je suis une femme battante c'est tout hein vas-y vas-y papa c'est ça tant okomaki nde sikoyo ekokoma sikoyo makambo oyo ya nini ana ye moko moto alobaka yango yo moto olobaka te ya koboma donc yo obengaki bato te mpo oyebisa bato kino ana bazi ngai tokoma kaka place ya koboma wana ye mbala mokoexplication na ya na pesa ebelebele wana mutu na makolo wana lokola aza mokolo azoba azoyebele oloba te tema mutu de ese pete ala baproblème ese eleki wana azobazoba boyoka ngai nalobi boye navandi na ndako na ngai ser moko boye azala a na mboka na biso tosolaka na ye bien akende kokanga suki quelque part epa mutu moko nayebi pa fi moko boye nayebi nde fi wana aye kobenga ngai alobi na ngai bi ah Nathalie oza bien nabi oui naza bien bato bozoloka botozela bato tozoyoka kote mibale boyoka parce que ye ndenge azali wana ça fait soki de bazoloba tozocomprendre place ya koboma nde esika makambo ezali po bazila wana ça fait 2 ans ngana tolobanaka te tomonanaka te ndenge aza wana tolobanaka te tomonanaka te navandi na nga boye nde bayo oyebisanga ke o ndenge bayo obenganga na telefone alobi ke o nayoki fi ana alobi nanga ke nayoki ke ye garçon aza likolo na wana o aza likolo na nga wana balobi ke o bakangaki na prison asalaki 2 mois nabi ah asali 2 mois ya un problème après balobi na ngai te toyebi te mais bakangaki basalaki 2 mois kutu balingai badeporte azonga Congo abandai kolela ntongo aolela après juge ayebisi bajuge ke bozongisa ngai te so bozongisa na mboka na nga bakoboma ngai parce que na mboka na ngai balingaka ba PDG te botika nga après juge aye kopesa ye deuxième chance ayebisi alobi ke batika balandela soki procédure na ye procédure na ye balandela so procédure na ye après nga nabi ah bazongisa ye bizarre après nga moko mobile na nga azalaki pembeni po fi abenge ngai aloba anglais mobile na nga azalaki pembeni nabi ah oyoka fi oyo akenda nani garçon oyo akenda kokosela nga kofinga bana na ngai tala nayoki mpo na ye boye après abi ah ok après ngai moko nazoloba yango naye kovanda nabi te ah zela na onabenga mutu moko na onatuna na balandela ye soki nini soki bakangi ye penza ya solo nde na ye kobenga mama moko azalaka pa na biso komona ye mama na biso na komona ye mama Martin ngamu na bengi nabi mama Martin tala mwana yo nayoki bakangi eske eza ya solo babi bazongisa ye mboka mwana na loko afingelanga bana na ngai afingelanga mwana ngai ya mobali mwana nga sala ye loko te et pourtant ye tanga zoya na ndaku na nga mwana nga azalaki kobenga ye lokola tonton ya kenda kofingelanga mwana nga à l'occasion de rien bazongise ka asa makambo mabe na lobaki yango sikoyo na lobaki on a kosite après ce qui maman na abengi na yebite je sais pas soka bengaki kuna nde yango wana même makamu susu soko za ba question ko tuna oui na lobaki yango penza parce que yene ngazali wana nakana moni mo ya mobalo azali kono wana na eni na ya ndenga mukete nga moi je suis pas hypocrite junior soki boko yina nga bino nyoso bo yina ngai nakana eni na ye parce que moni mwana to ene ni yango zaka na ona ye zana betela yo omoni mwana na yo oyo bimisi na libumu mwana na aza vi na yo junior tokosana te foto ba vérité ngai na ya ni ezaki makambo ya ni kandenga zala nango soka atie ba photo ya bana batu kofinga nga na kina commenter na bi ah mais pour ni ozana caractère kofinga bana batu omoni ngana ya ni to bana discussion ese leka na oda to bongise leka nango yemba la moko kende ko benga ya ni na ndenga mayele benga ya ni na ndenga mayele yebisa ya ni omoni mwana mwasa na zo finga yo na azaka na mboka na biso kutu ndenga zali wana abeteli ya ni masolo na ngana ndenga ya mabe garçon ozomona oyo ondenga zali wana azala kutu boye bana na ye mwana na ye vi na ye abandi ko betela ni ngana vana no mboka moko mais oki ko beta masolo et pas ya muntu moko ekoni omona ete boyebani te oki ko teka ngai alors que yo oyaka na ndaku nango yebi bana nga ke ko teka ko fingela nga bana pa ya ani
pour rien yani azomba moya na bandi ko finga ngai nga na ye koloba na bi yo ke koloba makambo na ngai pa yani na sali eloko te na bebani na ote problème te dans les vides ke koloba makambo na ngai pa yani dans les vides après koleka na lobisaka isu te après ni consulte na yo vanda bona moyo na yo mona akomoluka nga na ba TikTok na chaka ekate ndinga zawana na mwa mkonso eko benga nga na batongo azosenga nga pardon o limbisa ngai na lina nga kosa ba problème na batu te limbisa ngai limbisa nga na makambo nyonso elekaki ndenge ezalaki wana ndenge na makambo wana elekaki pa ya ani wana limbisa nga na mona bino bodiskitaka wi nga mnalobaki limbisa ngai omona nga na yebisaki na bina kolimbisa yo te po okenda musika osimbelanga bana na ngai ofingelanga bana na nga pour rien na salo eloko te oke kofingelanga bana na ngai yango na kanda wana na tika na wana motema pone po asimbelanga bana na ngai nga naza mutu moko soko osalinga eloko mabe na bando keno malembe na bando beta munduka sese so bando yeba te na kana kanda na junior so na bina na kanda na te fe boko yinanga bo yinanga Jassim na kana kanda Basile Nanzimi. Mais Yatanya, ceux qui m'ont tassé qui ont déjà ma belle single par. Et puis yo solo ba kenike na mkolo na yo. Kala yo. Na mkolo na oui na cause mkolo parce que je suis maman. Oui, na maman. Na mkolo na. Mais mko makasite. Pour li bozo kosa na ba age na bino awa. Yo banda ko tonga nga da levi na komi na mboka oyo. Oya na ndaku na nga yo. Wana ndaku na ngai ba feti na ngai nyoso yo sala feti na mboko soi-disant madame Mutambongo yo sala feti yo sala nini na mboko yo yo sala nini soi-disant madame ozo mikumisa ke nga na za madame nga na za boy yo Basile yo sala nini maboko makasi yo ndongo zaliana yo sala nini tala moi quand ndingo lobi na miso bato baza soki 1700 personnes yo lapanga nga pe na lapi yo moni yo sala lokwa na vie na yo oyeba ka fima ona kombo na natalité yika pe na sala na vie na nga na yebi yo te lapanga inde na lapali buma mama na yo libela mama na yo lapanga na chaka okate na kipaka ote lokwa yo komisinga na TikTok c'est bon lapanga junior soko lo ba lobi na lo bezo ke ba posséder moulai ndenga ke moulai wa j'ai pas ce temps là na kana haine pour mes enfants pour finir na mwana ngai ya liboso mwana nga na uta na ena passe na mboka Turquie na koma onga na za lelo ozo comprendre na nzimi na za mabe na nzimi yango mais yo lapanga vina mo bimba yo Basile lapa penza. Ngala yebisaka kwa yo. Omani ngame na zaboe. Soko finga la. Tera madame Tanya. Zela na okita. Soko finga la. Finga na yo. Ya site na temps normal, ce muta salio mabe. Muta salio mabe ayebi kino aza reconnaissant kino ye mutu abenga yani. Na simangwa ayeko zongelo wa singo pardon. Pardon za puissance qui libère. Tozo koma tozo la muka mama na mona koza mutema malama au kabila kabatu biloko awa opesa ko sunga kabatu bele ba ofele na ba vive bon so Basile afinga mwana na yo donc okuko limbisa ete okanga eti olo ba kilo souhaiter que ba déporter makambo déporter wana na ibite junior loba attends loba na oyuka na osa musana na oyuka loba en tout cas batu nazangi maloba na lobi boye soki boko yina ngai je suis pas là bo finga nga na zakuna te nga na banga kana nga suma kambute Basile za vela to soki Basile za problème no bongisa Basile na ete na boya se na badoko yo lobi tasko peso yo motema bato ezoya kozoka yango Basile za pia kangi Patrick bengana nunga sa kangi mikona afungole azoya mbate yango mona akiapi allo Basile. OK. Bon, na biboy. Alobi ke nga na benga ye foza na benga nga pa lo bana ke yo finga pa ni makokala akosi. Yaya. Na tala ko benga na ofu na mbanga siko pa laki sibo azu ba to ba obundele na TikTok na tala ebinga bien. Ofu ngomno ko na TikTok ya ebinga malamu. Ebinga bien. Oze lo kote na yebeli ongo na yebeli ka kwa na ba fecha ba. Atake ta lo bana. Na yebeli yo. Non, mais tu as défendre le lobité. Alors, tu as défendre le lobby. Alors, moi, consi nous sommes là. Tiens, mi comment pas ça. Non, comme kasi moko e junior. Gaso oyo.
Eh, pardon, c'est quoi, il a la bonne, il a la Bilora Junior, il n'y a pas de problème, Kanga Miko, Kanga bien Junior. Kanga Miko, n'est aucun place au bien. À lobby, j'espère que Ngamon lobby ango. Ngamon a lobby. Nakoton o mosa toni singa motema na mboko na tia osele lokote. Na moni nga finga ni makwakala. Na sa ni makwakala, mo se lepese loka mi balé o dosi na belo belete, parce que loka mi balé pamba. Na bimba lobana na yebi yon bana saka na Amazon. Na yebi yon bana mi balé. Ajabete de wana epese liboma. Après il vient avec na TikTok abanga epese bi loba. Atikala ko binga ngaite. Ngamona na lobby Junior. Kokate. Bana yazolo ba ke mobile na nga sala so na Amazon wana. Basi lo TV na nga lisusu te. Ozo kosa. Yo mona mukusa emete kusa tena wapi yo mona mukusa na kapita mabelo kwa pai. Yo za kitoko yo tala yo wapi na tenda na TikTok ko ndo ngafina hote. Yo ngala ngafina hote kena wapi ole loko nino ko bala ko bala dia wala ko sira mariage kana ngo. Yo yebe lo na yo Boni. En tout cas, na kitisi anu bino parce que oyo awa biso nyonso totala nanu makambo na ngala lobite na ebite so mabobe ozali soki batu bozali awa o tozalaka ana TikTok po oyo coming en tout cas nazozanga natia ngamo to natia nini nazotia nanu ngamo to natia boni po e dépasser nga limite po boye ngai tango nga na yoka di kambo oyo na kanisa ki basira kosi parce que tozo ki côté se mi balé en tout cas ceux qui te dit que notre tala bien bon tu te condamné en tout cas tu condamné madame Tania pourquoi au moins tango yo ko wanga n'est pas basé na privé au loba ki lo côté voice ezali tango so ki lo na tongo mutu ngamo toyo kalan audio oyo sexy na bien Nathalie sango nyonso kana tuso awa na kombo na yo oza si kozana ba preuve que ozana ba avocat parce que na prison yo tamusanga sango na prison bakangenga bablokenga baodeportenga po bumaki mutu oakuzenga na meurtre nazi bapele ebele bamama Chantal bamama Gilbertine mama Martine bato bibobianga bisanga ke bazi boni santé oza bien mambo kosamba na prison naokende baodeportenga na bomobali nanga na bomai mbali nanga naokende za nakota prison baodeportenga ozanga bapreuve wana nyonso tu po apele ebele nazi na tuson ozanga bapreuve nyonso yo ende ozaliana na lobisaka ote nazala na numero na ote tindo obengi nga na okunga minute na oyeba te so eza numero ya nani
kobenga ngai te nabengi yo mpona loba na yo bato oyo natali natia kobenga nabengaka yo te nayebisi yo boye natali nabengi yo mpona oza na bapreuve mpo bato nyonso yo bengi na bapene na bango tuna yo na maleme mpo reponenga na maleme sosengaki yanke na okendo na ndenge ya tribunal sosengaaki yanke na okendo na tribunal natuni yo bato nyonso oyo obengi bango biso bangaotulanga nini noyamaka sikoyo lokola nango bengo omona ngosa baje naza kutura nazo na ndako nango sikoyo nazoya ndako nango sikoyo ozosiki yango farafara miso mobali nango mpe nakobenga na police sur place pourkoi yo okosa makambo kasi repondenga na yo lobiki yanga bakenga baodeporte nga repondenga na question répondre yo badeporte nga bakenga badeporte nga ozokosa po nini kasi natangi zela nabi mabobe nakitisi bango mpo baswanaki makasi nakitisi bango mpo baswani makasi tokolinga koyoka te ndenge koswana ezalaki makasi ya mafinga na mpe ezalaki makasi yawo moke nakitisi bango nazoyeba te. Bonsoir maman biso Ngamo.